Et bonsoir, bonjour, bisika no surtout bozwami. Et bana membre ba tenir surtout bolinga Karine Mokonzi. Toza awa na gare du Nord, botala épave. Il y a Myriam Mawete, épave ye, tozo lokaye. Yo Myriam, yo zolo bana Karine ke obimisi ba audio soki ndeni. Oebite ke Karine Mokonzi a vrai chéri. C'est tout à fait normal abimana Gezi Mawete. C'est tout à fait normal. Biso ba vrai Joe toloka, ba vrai bébé le wana ti ba Karine Mokonzi wana. Hein? Yo tellement jalousie qui ndo kufa na ngotala ndongo ze épave. Mon épave. Yo wana bo tala Myriam bana monde te épave. Ezali boso gare du Nord bana tout bola na monde te o teza gare du Nord hein. Gare du Nord ngoyo. Toza na gare du Nord ba onon bokoma potote gare du Nord yango. Et Myriam nazopesa bino ba news a seka oyo toyoki ope bat ba moni. Myriam, à part bateau Karine teka ki ba photo ezobima. Est-ce que oyebi ke yo komo bima na Juvenal? Yo komi moi c'est Juvenal. Au moins ba jara mibali na yo ba Juvenal. Vous comprenez? Tika Karine calme, za vrai bébé, vrai chéri. Karine Mokonzi na Gezi Mawete. Gezi Mawete a vrai joie. Karine Mokonzi pas un vrai chéri. Il y a un tika bango. Karine a balata. Tu condamné Karine soka balaki. Tu benga ngoke asali ekobo. Gezi Mawete pe soka balata. Tu benga ngoke ekobo. Mais tant que Karine a balaté, Gezi Mawete pas balaté, c'est tout à fait normal ba bima na bango. Et si yo wapi. Et si yo epai wapi. Hein? Yo se plando comme bimano na Juvenal. Bazo mona bino partout. Na bajonga partout. Bazo mona mona bino na ba hôtel partout. Hein? Bazo mona Myriam partout na Juvenal. Au comme nous moi ça Juvenal pour mes atte. Tika Karine ça la vie na e mutema mabe aussi de sango sopio. Ndoki tale pave. Au mon épave yo wana na liboso gare du Nord.